Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bandeko balandi magazine KNB Kinshasa na biso. Bienvenue na magazine Abino. Check-up oyo ezali examen général ya corps humain. Bato ebele basinteresaka nango te yango rédaction ya KNB eluki yeba soki bakinois bazalaka na culture ya kosala ngo. Ango salama bongo moto na ngonga na ye lelo zalaki mwana o tobi okomi mobange. C'est important, ça a le rôle de l'entretien. C'est important, ça choque dans nous. Mais la conjoncture a beaucoup de vivre. Injustice à ma casse, injustice salariale, injustice même aux gens moussala. Injustice même aux gens moussala. Nditinga awa. Nasa na bitanga donc banana boutama na biga na sala check up selon volonté ba parents na ngai. À part les parents, les salon parce que conjoncture en boka. Donc disons la nzala donc possibilité de checker nous vraiment exact parce que na ba moyen té. Ça m'a bête pour contrôler santé en nzoto ko yeba ozana pas il faut ko yeba nzoto ndenge na ko eza ko tambola. Nzoto ya mutu eza lokwa machine. Ta mususu yebi parce que les alliés tous na pas cité mais il faut contrôler comment on a médecin tant nyonso ko yebandenge nindi ko sabe examen nzoto eza mabete ko zalaka maladie ye na nzoto mbala moko kima mbango na munganga eza lokola ma trotter moko boy mais so ki avant munganga ko yebandenge na ko soigner avant. Oui, c'est très important. Na vie humain, hein? Il faut faire le wake-up. Ce que ça l'examen, on appelle ça contrôle. C'est beaucoup mieux aux autres contrôler façon de santé na yo. Au comment nous en a longue vue. Ce qui une fois dans la vie, au salaire un conseil, chers frères et sœurs, il faut aller le faire. C'est très important, très capital. Pour la santé, ça on ne blague pas. La santé n'a pas de prix. C'est important, il faut le faire. Baïba Saragate, un grand conseil d'amour. Il faut que ça examen. Même si tu n'es pas malade, kenda ko ça examen na yo, oyeba état de santé na yo. Même ya sida. Ce qu'on ça examen na yo, ba trouver attendre maladie. Mais au coup fait, on va te faire soigner. C'est important pour aller faire les examens cliniques pour savoir l'état de votre santé. Culture ya contrôle et pas na biso en Afrique, précisément na RDC et Zate. Des gens attendent que ma maladie. Ceux qui ont eu maladie, à que comme on a médecin. Or, ce n'est pas comme ça. Moutou normal, o yazana souci ya vie na ye, que a kende liboso. Qu'est-ce qu'il doit faire? Après chaque 2 ans, ça c'est le maximum. Minimum tokoy kocha 12 mois. Après 12 mois, il faut akende dans l'hôpital, basala ye check-up. Basala ye contrôle médical. Puisque ezana ba maladie mususu oyo tozo vivre nango e vivaka na mutu ezana kati eza koronge eza kolia yo mais yo ozo tambola ozo yebate subitement okomona mutu akwei pona bandeko ba oya basi comme ya mibali surtout na biso ba intellectuel à chaque fois soko ozana ndako bozo kutana ba camarade bozo culture ya kosolola ndenge tozo solola propagation ya sida ndenge ezo salama tozo culture wana ya kopesa bato ba conseil komona ba minganga ata ozobela te OK na hôpital ba sali yo examen ba sali yo contrôle après ozongi na yo ba
bakinois balobeli soki bozali na problème na couple il faut koluka ndenge ya kobongisa yango et non kobeta mwasi. Na silika na kozwa eloko nini yo na tomboka na kozwa réponse nini yo moto soki akoli desaleli bana na bomwana na ye akoki kosilisa. Bon, conseil d'abord il faut d'abord pas ma maman pour ma maman de batu bapesa biso kanda mingi omona mobali mosusu ozalaki na posa kosilika te na likambo oyo kosala oyo kolekela oyo mwa kokosupporte yango te obeti moni obeti mama nde yango wana par rapport na mindele mama na culture na bango et puis na mindele pe tomonaka pe mosusu pe babundaka pe na balabala ça dépend ya gravité ça dépend ya gravité ya likambo oyo sali par exemple au supporter yango te omoni ke ekosala ke o toucher maman obeta bon kobeta pe wana pe na balabala vraiment eza dignité omoni likambo c'est bon abongaka dialogue ce dialogue eza bokoti même na ndako bokozwa solution na likambo même que soit la gravité ya likambo. Bon, en tant que moi si conseil na kopesa bango eza que il faut ba respecter basi na bango parce que si zaka toyaka na mokilo mwasi mutu amemaka na mibali na basi mususu na libumu pendant 9 mois soki biso basi tozali na bolingo te na ya mibali na ya basi peut-être mokilo eza boye te biso nde tomemaka bango na libumu biso nde ntango abotami ba premier soin na ye ezaka toujours na maboko ya mwasi même si mobali akoma okende classe toujours tant akozonga mutu akoya ko surveiller devoir ne eza maman na ye mutu akoveiller na ba soins nyonso alia azala propre c'est toujours sa mère pona oloba que moi c'est za mutu akosakana na ete na kati ya société pona ngai selon oyo ndenge bozoloba ke oyo bazana poto bazo respecter bango par rapport ya oyo bazaliawa ça dépend aussi ya bagage intellectuel omoni na poto bazana moi mingi batanga quand même bayebi loi awa mingi soko landi bayebi loi te bakutanika ndenge wana sente ye azwi atie na ndako ayebi caractère na ye te et après omona ke un jour bango wana bazopotana ba vérité bandi kobima mwasi azofinga tout ça osalanga nini biloko ndenge wana kasi yango na uti koloba mpona bagage intellectuel ntango oyebi ke moto aza chéri nango oyo na lingi quel que soit mabe eyeli bino. Il y a des reproches ou soit il y a des lieux où vous pouvez vous rendre pour que vous trouviez une solution normale pour ridiculiser ou soit minimiser moi si na balabala ko banda ko bête tout ça en tout cas on a ça vraiment qui to côté on a manque d'intelligence. Tokomi pene ya ba fête ya Noël botala ndenge bana classe ya maternelle ndenge bazali ko préparer fête ya Noël. Noël, c'est la naissance de Jésus. L'école a nous préparé activité culturelle pour la maternelle et vous allez le 21 décembre. Bana na biso ba osala ba récital, ba poème et puis Père Noël a koya comme d'habitude tout le monde na école ebelé a koya ko remettre ba cadeau na bana nyonso ya maternelle. Biso pe en école to sombeli bango ba biloko ke ba kolia ba komela pour fêter les kamalamu na mois oya décembre. Donc, ce qui est classe à 8h30, tu auras temps il y a examen de 8h30 à 10h, il y a travaux na bango. De 10h à 11h30, on a ce que tu as préparé, il y a fête. Tout ça, la rapé crèche, et puis il y a la répétition, il y a scénette, et puis il y a la répétition, il y a la récitation, il y a présenter jour, il y a festivité, il y a fête. Chaque fois, ce qui est obligé, comme on a fait il mois de décembre, avant tout qu'il y ait un congé à Noël, ça la organisation de sorte que les gens invités les parents 2 semaines avant, il y a un cadeau à Bananabango à l'insu à Moine. Et alors, tu as un jour où tu organisé avant que Banaba ait des vacances. Et ensuite, tu as pris Oyo. Sali ba pourcentage aminé ya makasi lokola ba 90%.
basali nano ba récital à poème, ba seinette, ba chanson, ba ronde chantée, et puis basali réjouissance, journée journée de partage pour avant bakende na bandako. Bino mo bonskola na ndenge ba madame ba expliquer, directeur peut expliquer comment bango bazo organiser ba fête ya Noël na école na bango biso to senga kaka na ba école mingi. Oh basala kango te bo continuer parce que bana mingi balingaka ko sepela na ba fête oh pe na ba école basala ngo biso to encourager bino bo continuer toujours ko sala pona ko sepela ça bana na bino Kinshasa et l'équipe partout. Kosolo la sexualité na bana et pas ba parents misusu ezali sujet tabou yango kanbe ekitaki sur terrain pona kotuna bakinois pona sujet wana. Denise, on peut signer bonheur. Patricia Moukadi, on peut signer plaisir. Oh ya on te bon moi nana nous n'a couvate. Ma Claudine Kinois hors noir, Christian Kinois. Chérie Bolo. Oui, ce que ça maman il faut y bana kusola, bana ceux qui baza bana basi. Il faut sola na bango po baye bana bayeba. Eza ko baby sa bana te. O a olubinde wana yebite. Pour moi, ce que moi c'est comme moi jeune fille, faut aller mi battre. Yo maman il faut préparer, faut bana ko yebise za boye ou bien basukola ka boye, bazala ka ndenge boye. Faut yo maman nde banola kisa mwana po ayeba. Bon, normalement baboti ebele ba solo la kamingi te makamba sexualité. Pourquoi? Parce que ba zo ngolo la tabou. Oh, biso te yebi bien que éducation ezo bandane na ndako. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas d'éducation, ils ont raté. Déjà, moi, je suis côté. Donc, sexualité, il faut tout le belango à partir de ça, c'est un. C'est-à-dire que ceux qui ont accueilli la sexualité, vous comprenez? Tant que nous avons la sexualité, mais qui sait ce qu'on a danger. Tant que nous avons théorie et pratique. Moi, je suis bébé. Pour nini mutozo l'accès ma sexualité ana mawate na motema pour moi noy donc yango wana donc biso to conseil ba parents ole to tika ba na ba kende na ba internet na ba nini malamu ba parents bango moko ba récupérer makam pour la makama sexe na ko ngo sonité pour ko yebisa motu polele po yeba ke loko boye ezate na lo bango lokola proverbe lokola lisano na ko tanga kombo ya eloko wana soko meki kaka ba ozui yango ozui sida solo na makambo wana bien po ngai nana sonite na bakango polele soko meki ba ozui zem soko pesi mona conseil te bimi famille ya pambate botondisi bakoko bazanga valeur na ndako bozui maladi mbongo ezate bokomo kokanga bandoki pamba. Ba jeune fille ebele le na Kinshasa bazo connaître ba dérapage suite. Il y a manque de dialogue entre bango na ba parents na mambo etali sexualité. Yango KNB tokosenga na ba parents bo établir dialogue. Bo solo na ba na bino basi na mambo etali sexualité pour bo sécuriser bango na ba aléa oyo komela bango na vie. Na Kinshasa, soki mutu auti poto la plupart ya ba famille ba pesa kae importance makasi yango équipe ya KNB ekitaki sur terrain pour na kotuna bakinois soki bango ba viva ka phénomène wana ndengeni. Gigi ya kakolongolanga pinzali na helongi poki sasa oyo tena moto ngana akoka komema na ngate mama. Mani, manelinga ina na degré. J'ai rien quitté si bolingo na 40. Phénomène yango, ngai vraiment na se déranger na ngomini. Parce que on constatait que na batang où il y a décembre bo na batang ba fête, ba grand frère, ba ndeko, ba ningo ba utara Europe, précisément actuellement ba uta France, Belgique, Angleterre, ba zo ya Kinshasa, au moins soki ba ye awa bazo développer complexe mort de supériorité. On va bien en français complexe de supériorité. Ce qui n'est pas une bonne chose, ça vraiment mal monté. Et on est à se rebondir comment? Au monde a herme sous ceux qui baillent, au monde a quartier, baromi ko linga linga ba fille, au monde a sous zoni na ye
atiki mwana moko batuna zemi. Donc ils ont vraiment l'eau ya malamu te. Notre gouvernement il faut trouver solution sur ça. Et puis l'eau moko on a martelé sur problème wana bandeko na biso o tozovanda na kini. Il faut boyer que mboka oyo ndenge za boye elegi nango poto. Malgré que kuna niveau socio-économique na bango eza élevé. Il faut pas ceux qui bat bauti Belgique, France, hein, ceux qui bat komi awa bako ma développer complexe ya supériorité wana par rapport ya biso to vendre anakin. Eza ba petite mora mabe donc eza bato ba vaut rien quoi parce que so zana elo non sala jamais mutoko utapoto netinga na zabo nga isha boy mutauti poto na na simba bido amai na bando memele c'est que naza elo ko sala te mais tellement naza elo ko nanga sala et puis bato na ba complexe donc eza complexe d'infériorité au monde appelle mukolo alors simba moi mukemai. Oh, abenga pe vie. Personne n'a mai wana. Bablo wana penza pona nga eza mabe. Oh, présentement na détestango en parce que ce que je sais à propos de poto za paradité. Et puis poto za fin du monde. Tout le monde a mis sur bakenda poto ba kufa. Donc poto mais aïe bimbe. Donc il prouve que poto eza lolaté, eza spécialité. Poto pona nga eza pays. Le quoi dans la RDC, dans la France, pona nga normal ba complexe wana na détestango za ba faut que les Congolais fassent le comportement. KNB et Kaboli Mawa et Longo Nabandeko ya paroisse Saint-Michel pour na liwa ya Abbé Jean-Luc Mudinzamba Mugea. Sango mokonzi et précieux ali ya pasi parce que ko bungisa nganga nzambe monene boye moto azali ko sambe na biso moto azali ko l'acception nzela ya Yesu moto azali ko limbisa ko sambe la poete nzambe alimbisa masumu na biso pina ngunga moke penza atiki biso omoni ba Kristo batondi ebele boye ba paroisse nyonso tout tata cardinal na ba évêque na basango eza pasi. Ils passent dans mon temps parce que Lelo Souka, Mokilingonga, Sango Luc, Azalaki, Sango Penza, pasteur vraiment pour l'église. On a perdu vraiment un pasteur. Cheikh Famba, imam principal ya mosquée ya Isoki na commune ya Kinshasa a expliqué pour nani na islam il faut mwasi azipa elongi na ye. Baytullahi قد حل بواديها فجعلها للدنيا عنوانا يا من na Biblia ezali recommandé moi si à se voiler même na 4 na Coran
nzambe atindi basi basi voilà. Recommandation tokuti yango na 59e verset, il y a 33e chapitre ya Coran. O babengi yango chapitre à l'écoalisé. 33e chapitre à Saint-Coran, na verset 59. Nzambe alobi boye. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes croyantes de se couvrir par leur grand voile. C'est pour elles le moyen le plus indiqué pour se faire connaître et éviter ainsi d'être offensé. Allah est pardonneur et miséricordieux. Bilamba wana akolata ya komisipa ezali moyen moko indiqué pour à se faire reconnaître. Identité na ye eye bana, catégorie na ye eye bana. Basi oyo bazali ko batela dignité na bango, bazali ko batela donc personnalité na bango. Bazali basi ya balabala te, bazali mabata rouge te ou bien bachel te, mais plutôt bazali basi moko respectable oyo sengeli bato ba respecter bango. Soki par exemple na bureau ozali na membre de famille oza obligé te olat, mais soki mopaya ye à ce moment là il faut que zipa ba charme na yo azana droit ya komona ba charme na yo. Boutique Ritikana Daniel Service pe bakozala présent na festival Talo Moke oyo ekosalama du 22 décembre au 2 janvier na Maisha Park. Préféré pour les rotiers pour Tokolona Thompson et batia moi ngai na pima na moi ki kalaka sabasalango ya mosaka Jerry Kongolo Nzambe fala ki osalenzo lunga ko keliko tango ko kimamba Komango Daniel and Company en abrégé Daniel C. Tout ça plus axé sur le service et le commerce général. Côté service, nous faisons la dératisation, désinsectisation, désinfection des bâtiments, de maisons, de bureaux, des hôtels, des véhicules. Et puis nous faisons aussi nettoyage. Nettoyage, il y a bandako, il y a mituka, il y a la salle de fête, il y a la moquette, il y a le tapis, il y a la vitre, il y a le marbre, le carreau. Donc tout ce qu'on peut nettoyer. Et tout ça, méthode de belé, tout ça, la kango, na nettoyage. Oui, en fait, tout ça, qui est comme on a vu sur le festival Talo Moke. Déjà, le nom Talo Moke, le billet qui est prix et qu'on a vraiment cassé. Tout ça, c'est très promotionnel. On invite tout le monde, on va lingi, on va payer ça, la bisonne, tout ça, là, baya kumona ndenge toza la stand wana ngamoko na ozala wana bomba ngala bilamba ya musala boko sepela. Poupa, Eleganto Betito, Nino, DJ Miel de Paris, et Somme B52, Benoît Stay, Papa na Mackenzie, Fiston Coloqué Zapatero, Isabelle Fouté, merveille papa, ça va la lucenanga. Maître Taureau, MP Dari. Maître Manix et Mané. Wallo. Ingénieur. Full. Non, 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 non. Kabouya Bongo Libo Dema. Oh, yes. Kaboudi Wale na Blema Benagiga Matoi. Oh, yes. Tango na Bissana Sabali Sabenagiga. Michael Lova leader.
Kinshasa bomoni présentation ya boutique Ritika o batekaka pe ba marque Ritika eutaka Italie biloko ya solo ya original spécialité na bango eza kaka biloko ya basi tel que ba sac na ba chaussures bango pe bakozala na festival talomoke o ekosalema na Maisha Park bakoteka na réduction bakoteka la bino na ba prix moko vraiment très abordable bozanga te boya ebele pona ba fête Kinshasa et l'équipe partout. KNB a fait bino occasion ya kotinda ba photo na bino en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB ya boy bozuya so na KNB photo to seka moke buka kingo écoutez Maman m'a passé à Zebola. Écoutez, Vital Caméré. Écoutez, envoie selfie. Écoutez, et c'est le même Igolo Dele. Mama mutuna mutu aluka ndenge ya kobine. Mama mutuna mutu aluka zambe na ye. Mama mutuna mutu aluka wapi mopa we. Mama mutuna mutu aluka ndenge ya kobine. Koko Manga, leader ya groupe Kaitunu Orange à l'Obeli, école de danse na ye pe show oyo bazali ko préparer pour la kosepelisa bana matonge na ba fête oyo. Groupe Nabiso comme l'anglais groupe Kaituni Orange pour Kaituni ezali un village qui est village Molokai ya papa wemba biso to na village Kaituni donc elo ekaboli biso na village Molokai eza mai donc papa wemba za chef coutumier ya village Molokai Koko Manga aza kokoba na village Kaituni donc tout moni bango to ba kokoba tout ça la style nyonso ya danse que mutoza na posa na biso ya clip que il suffit que oya na son total la style ni to bina nango po AP to la taper Rafia to sali pe spectacle muso ya Rafia donc Koko Manga muta remplacer lambio na vinanga Zimbabwe programme to répétera lundi ti samedi donc de 15h à 20h. Chérie, regarde, elle me dit qu'elle a grandi. Chérie, écoute-moi d'abord. Une des meilleures nuits de ma vie, sans te mentir. Bien sûr, à tes côtés. N'importe quoi. Ça moi 2 ans ou 3 ans, si je ne me trompe pas, dans les cas sur la chaîne Nabiso local AWT. Depuis 2013. Disparition ezaka mingi dû na financement hein ba transport ba comédien et tout bon le eza musala tozana na biso na ba soutien te on le fait par passion eza musala na biso bon so mbongo monani to sali bon pour le moment ndengo kuti biso toza vraiment na kati ya mabongisi na tozui contacter que poto zwa ba so tu le bito longola na difficulté financière o biso soto yebinde musala aresa mamboka na biso sikoyo to yoko bakisa isusu ba technicien na biso bon to pesa bango to ou bien itebe to yebi pété kindumba na musala eleki bango bon ba yebi tout ça la musala bien et c'est pesa bango tozo promettre bango ka ko sepelisa bango na musala ba yebi libiso
Et puis na bao batuna tunanga mama Sarah zonga ça nazo bisa bango na profiter dans nzela ya KNB na bisa bango que non. Donc bientôt ba revoir maman Sarah na banda kuna bango nde to kotaka sans frapper sans être invité ba au mon abiso donc ba ko sepela. Contact Nabiso ezali 039 15 25 27 039 15 25 27 ou 89 89 30 615. Kinshasa Nabiso l'équipe partout hein, Kinshasa c'est l'équipe partout. Tokomi na suka ya magazine na bino Kinshasa na biso meilleur vœu na bino no sobopona na bino KNB. Otika toujours connecté, branché, scotché na magazine na bino tokutani lobby.